Mashama weba mubunyinu. Yaya lobako ande kona. Basalai kama mwenda kahambala na mubunyinu. Otoko toka yawe hama mwenda. Kabila kwa? Kabila. Mashama weba mubunyinu. Na lingale la kisiboye. Kukotama weba. Bolo mama na yo. Na lingale na kisiboye. Ibolo mama na yo. Voilà, c'est bon. Le coco, c'est bon. Alors, tout le monde s'appelle. Ils ont demandé. Massa, ok, vous vous avez deux personnes? Ah, ok. Vous avez une image rapide dans son lit. Il y a combien de personnes? Il y a bêta bon morceau, pardon. Il a déjà. Il y a bêta rapide. Il a na lobby boy. Le vent a chilouba. Libola mama na yo. Voilà. Na chilouba, ukotomba mweba wa mubuni nu matamashi. Ukafima ba mweba. Ngobila sali nini? Ngobila. Sisi. Mashama mwenda mubuni nu ngobila wana. Les caboy. Omoni mukolombo ga o adi kando. Voilà. Comprendre. Nenga na mwana mbele boye. Félix abi aveni na. Reste à côté là. Papa Félix. Massa na si le akati. Voilà. Yongo bila o ko empêcher biso te le roi yo na kisa biso to muka pona yo. Oh, tikolo baboye. Na bisi yo ngo bila ngo zabo tala nga bien. Ngabe na mwana londa na mwana poto ko la yo. Mais na marché te ke bon mettre bon cacher. Ya mobimba. Opa ina ba police no so bisi bo. Okomona demo site ko sala malelo. Oh, tikolo baboye. Mais ba empêcher bino bole kata? Ba ko empêcher biso te. Ba empêcher bino bole kata. Bole kata. C'est l'équipe makasi jabo. C'est l'équipe makasi. Ngobi la charge l'équipe makasi. Merci beaucoup. Toko takas. Batoya ba équipe belé. Yo ba bazo yala ko yala. Yo ba to kima, ba tini ba parler. Charge l'équipe makasi ba bazo yala. Bango bazo ya peuple goza. Ba to l'équipe belé. Enzo Petit nga charge l'équipe ba bazo ya kaka. Bonjour mon frère, bonjour. Papa, parlez du peuple, parlez du peuple. Peuple n'est pas biso, n'est pas peuple. Comment on dit que les photos comment on a fait? C'est ça bango. Déjà parler à biso, parler du peuple, il faut parler à peuple. Mais va empêcher bino bole kata. C'est biso. Pourquoi que parler à biso pas déjà kuna? Ba miso basa kuna mais comment c'est vite bozo songa bambango boye. Parler na biso, comment on dit mais tokota kasi. Toke kasi. on dit que les biso pas. Et ça ni tozo que parler du peuple. Peuple ni ko bani. Ba biso n'est pas peuple congolais. Kabila c'est étranger rwandais. Comment ba ko ntekale biso boye? Surtout ba congolais. Tozo que na parler du peuple. Nous n'est pas peuple. Ba tika biso ko kende. Ko sala makambo na biso na parler na biso, ça parler na biso. On sort to boy ango, to boy on sorti. Jusqu'à dernière souffle on y maïté. Merci. OK. Biso la chaîne to bungela mboko kwa un jour biso pe to zala ndeti bango. Siko bino konde mona ba mpengo ba to lo bana tongo lelo. Ça ba on état de droit, ça pas exemple Afrique ici.
ayemite na pouvoir mais ntango bamoni mabe ezali mpo barecadre bango donc sabi biso recadre pouvoir sabi bato oyo FCC tokopere na bango so balingi balongola makasi so batela nde bote ya démocratie c'est vrai bagaze esili omameta mokomoko ebelebele esili otikoloba we sérieux mais iparete ke mokonzi ya boka bali basimba bino te namoni loba na chiluba loba na mno wa mboka c'est ça. Merci beaucoup, voilà. Après ça. Oh, tu connais pas. mais bah mon amoni qui va bêter une bagage pour kimi bagage mike combattant ça na place en ça makasi pour to mettre là pendant 4 jours ça est-ce que solo le toza déterminé pour ça na bino zali nini pour ça na biso zali boye kabila na groupe na ye balongwa na mboko yo bakende soki kabila za Rwanda yake na Rwanda soki o ayebi ke ndeti vita caméra na Burundi azo na Burundi. Donc nous tenons mutu à région de pays, le peuple congolais a besoin de se réjouir. La maman tient premier na yala na ona. Merci beaucoup. Champion, champion. Comment vous gagnez de la Rayata? Voilà, mais tout le monde est bon, on a pas mbango. C'est mboko. Mais ceux qui fait c'est ceux qui n'y n'ont pas la. Voilà. Grosse commune.
Kanda mabe. Mais tout le monde a dit bon, on a bambang makasi. Merci beaucoup. Fausse commune, papa. Expliquez-moi dans l'instant si nous avons l'obéla. L'obéla non. Yo mais quand on explique ça sans l'obéli. Voilà. C'est ça fausse commune. Merci beaucoup. Pour le moment, donc, Kabila a dictateur, il y a vraiment ces pays. Merci beaucoup, voilà. Nanjeta liboto mwaito lekezate bato nyoso kobeta masasi na kobeta pe yango ya demokrasi yango demokrasi to luka ki boyete boni boyeko fati to kamana bango likamuni longo na bango nyos siko mwaito kekezate kwa bi masasi na masasi soko otala bandi kaseto tala ngala combattre makala et puis naza semeki na yo aye biso ndeko na kutu pena na simu salate on l'action ma soko keba so mo eto kende sate masasa zo beta lo yo so posto ko pesa ordre te bakata masasa ata okata masasa ko mama kata po biso toleka mo eto kende sate oh ozo sala na nani o sala nini na ministre intérieur Kangwendo sala nini o sala nini vraiment babidia ba nommer dollar za na kacha umatamata ba kanda na mbongo ni sala nini o sala Kangwendo $10 20,000 francs motema mabebo ya nde nini ya kopase boy ndaku wana nda batu biso to nommer bango ko bana bela biso population ya yo na Lubumbashi batu bangana bazo tambola ba pomba na Saint Joseph otala ba combattant ba vima sasi 10 déjà la 3 personnes mortes na déjà la 3 personnes mortes na cinquantenaire sur place. Mais président Jean-Marc Kazan Asima. Président Jean-Marc Kazan. Merci beaucoup. Ouais, le bago. Voilà. Kabila, Janine Mabunda, Obemina Bokelbina sont ensemble. Voilà. Donc aussi là, on a dit que bagage est tama. Bagage est tama. Mais ça la bon partout dans le monde. Reste ça la bon boyer gaz beaucoup bozongi. Voilà. Donc les autres ça na bango ti bango. Ça na bango. Mais vous déposez déjà? Namte? Ici la kuna. OK. Merci. Tozali. Balobi Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Nga vie de loin. Na s'abonner na Mikodo, presse en ligne. Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Merci beaucoup ndeko ya Moderne Télévision. Beaucoup on a fait sala ya la police pour ça là. Pour ça comment dire pour ça la mama casse. C'est juste pour parler de consommation. C'est juste pour balinga pour ça. Il y a cité ainsi de suite. Omoni ba bomi. Omoni mutazoki et l'autre côté. Alors nous sommes là tout à l'heure à image de début jusqu'à la fin. On va vous présenter déjà cette histoire ici. Dans ma page Nabiso et tout justement pour Moderne Télévision mais dans Canal Plus. On t'a partout dans le monde entier.
la police congolaise est sensibilisée en fait. Et travailler la population, mais incompréhension et mais la police a dit juste que voilà, pour la côté Kimia, et c'est comment, merci beaucoup vraiment à Honorable Double Rassa, Papa Léon Lembalemba, et à mon désir de chez Lembalemba, Bika Pabou. Merci beaucoup. Bon, bête à ma sasse, mais. Voilà. Kabila, Janine Makunda, Obemina Bokelbina sont ensemble. Voilà. Donc aussi là, on a dit. Mais ça la bon partout dans le monde. Resta ça la bon boyer gaz beaucoup bozongi. Voilà. Donc les autres ça na bango ti bango. Ça na bango. Mais vous déposez déjà? Non monsieur. Ici baka kuna. OK. Merci. Tozali. Merci beaucoup. Papa, Boni, qui me voit l'en? Vous déposez déjà? Vous déposez déjà? Bateau qui est déjà? Ouais, le bateau. Voilà. Yo, yaka lega we. Ndiri bosuki ndeni kona. Kona nde. Minito to beta la bana bango. Bo beta la bango. Na bango to buku dia ba poste belé o bani wana kuna 6e ri. Na oyo wa to sa ko ba tebe. Mais ba mona moni ke ba beti no ba gas bo kimi. Ba gas mike me kombata za na place. Andira sa makasi ku to ko beta la bango ta 4 jours to sa. Ah, est-ce que solo quoi? Solo ko. Ah, to yele to da déterminé. Ko sa na bino zalini. Ko sa na biso zali boye. Kabila na groupe na ye ba lo wana mboko yo. Bakende soki Kabila za Rwanda yake na Rwanda. Soki o ayebi ke ndeti vita caméra na Burundi azo na Burundi. Donc mutu na mutu a région de pays na peuple congolais a besoin de se réjouir na ba matière première na yana na wana. Merci beaucoup. Kabila. Tokokota na bango.
Papa Yaloba, Yaloba. État de droit, voilà. Mais tout le monde est bon, on a pas mango. Mais ce qui fait, c'est ce qui n'y n'a pas. Voilà. Grosse commune. Kanda Mabé. Mais tout le monde est bon, on a pas mango. Merci beaucoup. Fausse commune, papa. Expliquez-moi dans un sens, Lobela. Lobela non. Yo mais quand on explique ça sans Lobeli. Voilà. C'est ça fausse commune. Merci beaucoup vraiment. Ok. Bato ba mitea mabe ha. Mosala et Kosala Mandor, ensemble peuple congolais. Ça vraiment en marche, mais tout le monde est directement présent. Il y a des réunions, surtout il y a des policiers à Congo comme à Scopet, il y a des gaz. Ok, voilà pour ça, état de droit. État de droit, il y a des Koloba et des petits camarades qui viennent réclamer le Pacifique. Est-ce que vous avez un nini mokolo ya le 13 le 13 c'est qu'on a des repères à la muka soke kozalaka ndenge moko bokomona kuna soko talipia makasi kuna moyen passage de salité donc passage de salité pour télé makasi kuna chers amis internet ana micro na bino micro de presse en ligne toza live awa pratiquement na sembe koza komona mokili awa ndenge ezali comment okotala bomona ndenge ezali merci beaucoup vraiment. Ok, c'est bon. La population Vandi, Awa. État de droit, c'est très important. État de droit, c'est très important. État de droit, comment il faut qu'il y ait des wapi. Peuple congolais qui va venir à Bango, Bana Posaka à guerre, Mobeko et son en ordre. Voilà, merci beaucoup. Voilà, allez, regardez ensemble avec nous. Et puis après avoir côté la vidéo, la vidéo directement dans Soukanango, vous nous laissez vos situations, des remarques, vous nous laissez aussi vos messages et puis encore vous nous contribuez aussi. Et pour ça, la vidéo va makasi parce qu'on dirait précisément dans le Awa, et si on voit plus de paix ensemble, les peuples congolais, ça la marche pacifique, la continuité des droits, l'union surtout, elles sont à la ligne. Merci beaucoup de suivre, nous sommes en direct. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow. Kabila mkotoma mweba. Kabila mashama mweba mubunyinu. Mkotoma Yaya lobako ande kona. Kabila mashama mweba mubunyinu. Basalai kama mwenda kahambala na mubunyinu. Kabila Kotoma yabe hama mwenda.
T'as quoi? Kabila. Mashama weba mubuninu. Na lingale la kisi boye. Kukotama weba. Bolo mama na yo. Na lingale na biso boye. Ibolo mama na yo. Voilà, c'est bon. Alors, tout le monde s'appelle. Ils ont demandé. Massa, ok, vous vous avez deux personnes? Ah, vous connaissez. Vous avez une image rapide dans son lit. Il y a combien de personnes? Il y a bêta bon morceau, pardon. Il a déjà. Il y a bêta rapide. Kabila na lobi boy. Le vent a chilouba. Libolo mama na yo. Voilà. Na chilouba, ukotomba mweba wa mubuni nu matamashi. Ukafima ba mweba. Ngobila sali nini? Ngobila. Seji. Mashama mwenda mubuni nu ngobila wana. Les caboy. Ngala dikando. Omoni mukolo mboka o adikando. Voilà. Ompani. Nenga na mwana mbele boye. Félix a dit à venir. Papa Félix, Massa na e, Chileo Agativa. Voilà. Yongo bila oko empêcher biso te ko yo na kishasa biso to mukapona yo. Oh, tikolo baboye. Na bisi yo ngo bila ne mozabo e. Tala nga bien. Ngabe na mwana poto lokola yo. Mais na marché te ke bon mettre bon cacher. Ya mobimba. Opani na ba police no so bisi bo. Okomona démonstrer ko sala malelo. Oh, tikolo baboye. Mais ba empêcher bino boleka ta? Ba ko empêcher biso te. Ba empêcher bino boleka te. Boleka te. Charge leki makasi jabo. Serge leki makasi. Ngobila charge leki makasi. Merci beaucoup. Toko takas. Bato oya bayeke pele. Yo bato bazo yaba koya. Yo bato bakima, bato ba parler. Charge leki makasi bato bazo yaba. Bango bazo ya. Bato bayeke pele. Eso pesa nga charge leki bato bazo ya kaka. Bonjour mon frère, bonjour. Lazayo. Papa, parlez du peuple, parlez du peuple. Peuple n'est pas biso, n'est pas peuple. Comment on peut regarder biso, comment on peut rater? C'est ça, bango. Fais parler à biso, parler du peuple, il faut parler à peuple. Mais va empêcher bino boleka te. C'est biso. Pourquoi que parler de biso pas déjà kuna? Ba miso basa kuna même comment c'est vite. Bozo songa bambango boye. Parler na biso, comment on peut Mais tokota kasi. Toke kasi. on peut regarder biso pas. Et ça ni tozo kende wapi? Parler Du peuple. peuple ni ko bani. Ba biso ne ba peuple congolais. Kabila ça étranger rwandais. Comment ba ko regarder biso boye? Soto ba congolais. Tozo kende parler du peuple. Nous ne ba peuple. Ba tika biso ko kende. Ko sa makamuna biso na parler na biso, ça parler na biso. On sort to boy yango, to boy on sorti. Tu seras dernière soupe on y maïté. Merci. OK. Biso la chaîne to bungela mboko pa un jour biso pe to zala ndeti bango. Siko bino ponde mona ba mitengo ba utolo ba na tongo lelo. Ça va on état de droit, pas exemple Afrique ici. Aya mité na pouvoir, mais tant ba moni ma bezali faut ba recadrer bango. Donc ça biso doit recadrer pouvoir. Ça bi bato yo FCC de coopérer na bango. So ba lingi ba longa na makasi. So ba tila ne beauté ya démocratie. C'est vrai. Bagaze sili. On va mettre moko. Et bele sili. Nakuta utozo Tikolo bawe sérieux. Mais il paraît que mon compte à boka ba ba simba bino te. Nikolo
namoni yango loba na chiluba loba na mno wa mboka c'est ça. Merci beaucoup, voilà. Après ça. Oh, tu connais pas. Bon, ça va. Namoko ba singa ke gaz esili to kota na kuna. Ba yiba gaz esili. Kuna bundenge nini? En tout cas, vraiment, dimension la population est allée. Mais ba bisinga kuna bozo kota te. Non, moko kaka moko ke non. Ce pays est pointé. Oh, tu connais pas bien. Dossier comme sous yango na. Dossier exactement Kabila pas que ce pays. Donc pour le moment donc Kabila le dictateur na ye a que vraiment ce pays. Merci beaucoup, voilà. On va faire le loba. Papa, le loba zali? Le loba mon pona, mon collègue. Il y a des confusions entre le gouverneur et la ministre. Chango oye, Chango oye. Chango. Chango oye, Chango oye. Chango oye! Chango oye!
Merci beaucoup. basala na kabila iyo nde mutu ozoluka biso tokufa biso batayi nde mpe tokufa nyonso tala
sabotage basengi na ponga yo kitaki lobi na butu biso toke yamba yo siko na tongo biso toyepo na marche balamu basoda bazobeta masasi na bagaz ngai kutu moya kolekesa te na ponga bina telemi na ponga bina nzeta manga na nzeta liboto moya tolekesa te bato nyonso kobeta masasi na kobeta Pengo, ya demokrasi yango boye. Demokrasi tolukaki boye te. Boni boye ko fati. Tokangana bango likamuni. Longola bango nyonso. Siko moye tokeleza te kabi masasi na masasi. Soko otala bandi kasete otala. Ngala combattre ya makala. Et puis naza semeki na yo. Ayebi so ndeko na kutu pena na simu salate. On l'action ma soko kebe. So moi to kende sate. Masasi zo beta lo yo so poste ko pesa ordre te bakata masasi. Ata okata masasi ko mama kata ko biso toleka. Moi to kende sate. Kangwenda yo. Ozo sala na nani? O sala nini na ministre intérieur? Kangwenda o sala nini? O sala nini vraiment babidi ba nommer dollar za na kacha umatamata ba kanda na mbongo. Ni sala nini o sala Kangwenda? 10 dollars 20 000 francs. Wewe tema mabebo ya ndeni ya kokose boy. Ndaku wana nda batu biso tonome bango ko bana bele biso. Population ya yo. Na Lubumbashi batu bangana bazo tambola ba komba. Na Saint Joseph okala ba combattant ba vima sasi 10. Ouais, déjà na 3 personnes mortes na cinquantenaire. Toi déjà na 3 personnes mortes na cinquantenaire sur place. Soko. Oni moyeko. Kunipe mingi. Yo za na pouvoir baba ndo beta kama tumasasi lo baba étranger mtubaya. Mama mali ni pete kula. Aliyo moko enda kwa hizo. Voilà, comment chaque fois que expliquer mieux qu'il y a des vies, comment ça s'est passé si précisément. Dans la ville, vous voyez, les policiers congolais entrés dans la zone qui s'abandonne pour ça la marche. Comment ça se passe ici. Et vraiment, Tombé, vraiment merci beaucoup. Voilà. Ceci, merci beaucoup. Voilà. Ok. Tolanda, tout à l'heure, merci. Pas pareil pour la RDC. Hey, major, colonel, so colonel, abeti libanga. Comment abeti libanga? So major, so colonel. Awa babeta mabanga te mokonzi. Mokonzi aba babeta mabanga te.
Ah, tu peux ça, tu vas mettre un banc total, tu vas mettre un banc. Tu vas mettre un banc à sa tête. Ah, mais tu vas mettre un banc à Zoa papier. Merci. Vous voyez? La police congolaise ndenge ko sala mosala nango vraiment vous allez comprendre que Ah, ça bien. Très bien, pépé. Plus que soda. Na mwana ko banda kala me mwana bata gaz ekota kinga na kina bata nyana.
na suka ya présentation tokombe na suka ya manifestation ya mokolo lelo ezaki ya bandeko ya UDPS like kosala en fait pour déposer mémoire na bango concernant ba droit na bango en fait tout est bel et bien passé mais le pôle a déjà acté salamaki nous sommes fait salamaki si mais au beau comment on a ezali quoi ba civique mobu ce ne sont pas les militaires de l'UDPS ce sont vraiment les jeunes carandé wali quelqu'un des autres. Mais la police congolaise, il y a plus de circuit, ça c'est comme Amina, Mokozi na biso moko Silvano Kasoko. Yende mu comment atindi ba policier awa ya ngo bomona mu. Kimia makasi, ko kei na scène, ko kei partout. Ko continue ba venir partout précisément dans notre ville de Kinshasa, précisément entre Kasavu, Matonge, toujours Barumbu, Lingwala, Kimia et Sali. Donc on a Kimia au tout comme on a c'est juste pour faire reculer nos frères au bazar pour ça la moyen pays de désordre et ainsi de suite. Alors, chers amis, fidèles téléspectateurs, la chaîne Molière Télévision. Maintenant, si je regarde la vidéo, tu retires la vidéo sur YouTube, tu as Microdor Presse en ligne. Quand tu m'as dit que Microdor Presse en ligne, quand tu m'as dit que message, tu as dit situation, tu as dit que tu s'abonner, pour partager la vidéo. Tu as dit que tu as dit live. Parce que awa biso tana seki kaka moko merci beaucoup bienvenue à Mata au mona mosala togo kitana se koko pai w002 merci beaucoup Bikamata MP Dari na bande konyo surtout les diaspora congolais à l'étranger pour quelque chose ali wapi c'est ça c'est ce qu'on appelle les diaspora congolais. Allez merci beaucoup vraiment à mon ami na bande konyo surtout balingaka biso botiki ba situation na ba remarque c'est à big pack ligne awa ezali ofele makambutu actualité ofele makambutu ya kitoko ozoluka yango otala awa na Microdor Presse en ligne. C'est bien moi tanti linda olima te losako na yo balongolaka mwasi kaleso na mino te isongolo e